Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Bonjour, bon déjeuner de ce matin. Coucou la famille, bon déjeuner de ce matin. Bonjour, bonsoir. Ça dépend à laquelle vous allez suivre la danoise. Mamalek international. Voilà, bonjour à tout le monde. Shalom, 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 homme de Dieu. Chantre de l'éternel. Shalom, bisika. Bisu bino, boboto, bondeko. Nakati ya mabota na bino. Wana bandeko na biso. Église ya catholique. Voilà, matondo na bakimbangiste. Yenge na bandeko na biso ya bundu dia Congo. Na église ya PVA Long. Voilà. Église ya PVA Long. Voilà, bon déjeuner. Moi kopo ti, moi kopo café. Et ça l'ara bien. Ma ebele bandeko nanga. Malili vraiment eye makasi. Voilà, lobi biso awa. Ba neige koyaki na kati ya London. Berbata Birmingham. Kuna pe ba neige ezaki moi ebele. Vraiment malili eza makasi. Tomi lenge la kaka. Moi robe tricot soki koti boy tokos na ninga mukete quoi. Bomba na kati ya malili. Voilà bandeko nanga na ye lisusu pona likambo oyo etali Pamela Oku oyo ndeko na biso mwasi bino nyonso boyebi azalaki benga bango ba aspirante azalaki ma sœur kotaki déjà ma sœur pona ba recruter yo ba longolo na Kinshasa ba ya na yo na Italie. Cela veut dire que oso signaki ba vœu mususu oso signaki yango bandeko na biso bakosa biso te ba famille balola te walingai ka kokota mikotelaki te non pona balongola yo po biso nyonso toleka na nzela wana pona d'abord pona na okoma déjà kaka na 18 ans 19 ans osigné déjà ba vœu ezali oyo ya okokotela après tango okoma kuno bandi bacour ezali pe osilisi au prêter le sous serment tout et tout. Donc ndeko na biso azalaki là dedans après ta déjà serment oyo ya liboso ki ye akozala mamelo akobala te akozala kuna bandeko na ngai oyo balobaka la force de la parole oyo ezaka na force ya makasi bino mo bomonaki ata mama Alexandra bande koloba maloba ngai na mwana na ngai tosalaki slogan na biso soki lelo soki Alexandra et sa mère contre tout le monde soki lelo Alexandra okufi nga mama nona osala nini Alexandra ozongisa mama yo pe okufa. Donc boya komona ngoyo Alexandra pe asili kokende bokeba na ba parole ba o ezakaka okei loba boye olobi boye okepa nganga balobi na oboye il faut oyeba maloba nini oyo yoko loba faut loba maloba ya bénédiction maloba ya bien tango siko maloba wana ogirele yango oye siko à la contre nango bandeko nanga il faut pe oloba liloba moko oyo anile ba parole wana soki omoni ke eza makasi okokoka ko anile yango te okotrouve basali na nzambe atinda bato na ye oyo baza capable ya kosolola na ye facilement pe ya koza autorité na maloba mabe baanile yango. Voilà donc bandeko nanga ndeko Pamela azalaki mwana mwasi oyo bino nyonso boyebi bino nyonso bomonaki yango nakoki kolakisa bino mwa moke bamosusu mpe baza boye batalaki bémission te. Donc Pamela azalaki kuna na Italie ndenge bandeko pe balobaki babengisi ye balobi ayaki kota bato na Belgique bapesi ye pe mwa ndeka ezalaka tala kaka parce que penza tokotia mai na monoko te famille ya Pamela oyo baza biologique bacousine te banoko te oyo baboti bango mama moko tata moko vie penza ya malamu makasi eza te baza na bango bato ya mwa pasi baza kutu na bango nyonso bandeko ya Pamela oyo babote mama moko tata moko na Kinshasa baza pe na passeport te oyo eza ke ndenge likambo ekweyaki ya Pamela lobi pe bake na ambassade pesi visa boyeboye passeport pe eza te
baza pe na mutu oyo teke akosala bango passeport ebima le même jour ebima dans une semaine baza pe na mutu wana te. Donc eza passe makoki pe oyo ezaki batelema babima ka mbala moko. Il faut famille ya poto bana batata leki bana batata mwasi banoko na bango babima bima baza na famille munene na poto basangana pona bayeba ndeni ya kodelege mutu ou bien mutu moko pe ya poto oyo aza déjà na passeport akoki kotelema akei kuna sur place ekozala bien makasi. Alors bandeko na nga ndeko mwasi Pamela nde bino moso boyebi ntango aye na Belgique ntango azalaki na bacentre akutani na Camerounais wana ayaki azalaki na visa d'étude ayaka kotanga ka ndenge ezalaka mutu ka ye na visa d'étude après baétude yango biso mpe atangaki ka ye mutu ayebi mpo na ndimi te katangaki so baétude wana parce que bakomaki mpe kotanga école moko na Pamela mpona koyekola école ya aide soignante. Cela veut dire que ceux qui ont eu visa d'études ayaka kotanga aide soignante te ayaka kotanga ba classe a minene kuna likolo. Alors cela veut dire katanga ki yango te akataki awelem sope mbongo parce que so ato zu visa mbongo minerval faut moko luka faut luka job osala boye tam soso et puis ceux qui paient classe esili ba msope basi saka na bango mais mukande ezate bon balobi ke Pamela mto apesaki mukanda na nzela ya mwana bamsu balobi non mwasi na yo ami balé azui mukanda na nzela na ye. Donc mukanda parce que ça fait 8 ans banda ya akenda Kinshasa te banda Pamela boti mwana Pamela zana ba 2 ans et demi azoki 3 ans akenda te tant mwasi oyo ya camerounaise aboti mwana zana 6 mois nde ayoko kende siko na mboka na bango bazali pe na libala kuna asali siko plan na epe ndenge ke akiko boma Pamela parce que Pamela komaki na zemi ya mibale ye alingaki yango lisusu te aboya ki zemi wana parce que abande ko compter na Pamela te basa la vie mais abande ko compter na mwasi na camerounaise bazala ye ndako moko bande ko to fungola miso to força ka bolingo te ko forcer bolingo te na yebi ke motema ezaka pasi toza bato mais tant na zoloba na ngai na kati to força na biso bolingo te moto ya lingi yo e okini nango kaka swabala mais oyoyo omoni ozo forcer opsala o mabe o mipesa o sombela ebilamba o leisa ye o sala boye ezo simba te ndeko nanga tika eloko eleki tika ezate Pamela akokisaki ata 30 ans te azaki na vie na ye mulai ba oyo pe ba desidaka na vie na bango ngande naza boye nakobota bana na batata 5 te batata 7 te ndenge Pamela zaki ngana obota bana ngaka na tata moko batu pe babota bana na batata moko baza bana na pe babima ba voyou bana na pe babima bakizengi bana na pe babima makampe belé OK babima pe bandumba donc ba ope babota bana na batata bana bango pe babima ba ingénieur ba docteur ba criminologue ba tu vois quoi voilà quoi donc destiné à mutu eza nzambe na ndenge nini mama na papa bakomema makambo na bango na se mpona okoza pe oza na mobali moko aza na bilakeli mabe mais yo sikoyo ntango okutani oboti mwana moko oye kokomprendre kaza na bilakeli mabe mais yo okangami kaka o te ngaka bana kaka tata moko te ata kutu obanda kobota na mundele bamosusu bazalaka nga lokwa na boti ya meti na kosangisa na bamwana bana bato mwindu te eza nango lokuta bato nyonso baza bana okobanda mpe na mwana mobali ya motu mwindu esimbi pe te okepa mundele obakisi mpe bameti obandeki mpe pa mundele esimbi te obakisi mpe bana bato mwindu eza kaka yo nde motu okoyeba ndeni osola na bana ndeni okosangisa bango. Pamela azalaki na slogan na ye peke ye akobotaka na tata moko mais sikoyo tata okobota na ye alingi na ye te c'est ça le problème ntango ya alingi na ye te okosala nini mwana mayele ntango ozwa zemi na ye alobi bon naboyi yo obengani ye parce que azalaki na ye na ndako na yo te avandaka mpa na yo te ayaka na ye kaka ntango ye motema na ye elingi epuis azalaki na ndako na ye me mpo na nini avandisaki leki na ye na kati ya ndako na ye te aye kozwa leki na ye mobali avandisi ye pa Pamela mpona akontrolaka Pamela asurveillaka ye ayebaka ndenge nini
bakoki kolamba likambo wana mpona basala Pamela mabe. Alors bandeko nanga bosala attention vraiment, même na mibala l'étranger oyo bosala na bango attention makasi. Na kotikala kobeta CTT koyebisa bino ke soki oza na Belgique olingo ba l'étranger bala belge mukolo mboka. Ozali na Malawi olingo ba l'étranger bala Malawi mukolo mboka. Muvandi na Malawi. Soki omoni ko olingo ko bala Malawi wana te na mboka wana balo bele congolais. Balo bele la msu Congo à Brazzaville. Balo bele la msu mo Angola. Oh yebike na oke na Congo Brazzaville na laisser passer. Na oke na Angola la msu pe ne lo côté na kati boye baka fufu donc ba wapi nde ba côté là. Mais ba Cameroun, ba Maroc, ba Afrique du Sud, ba wapi oke bala bande batu wana yo za na kati ya Angleterre. Nde konanga tala ko sa pasi. Tala Cameroun na ba côté msu kuna balobi to kangama na bango. Mais tellement bamboka Afrique eza minene bande kona bango bazo koka kokende epuna te. Et ko ipe ko risquer que corps ya Pamela bazongi si yango na Congo. Mais Pamela azali réfugié politique. Azali azoke statia ba réfugié. Na yebite na Belgique ndenge nini ba mikanda na bango ezalaka. Mais na Danemark okozo mukanda ba réfugié mais akami bale. Ezali politique na humanitaire. Mais nyoso wabengango mikanda ba réfugié. Oyo ya politique ezaka passeport na nga kalezaka soki bleu soki kendeni. Bango wana balandela bango makasi. Donc soki ata guerre ekoti na Danemark bako bimisa na bango baza très protégé na ba règlement d'autres ya ONU je crois. Mais oyo biso tonga nazoka humanitaire naza protégé kaka na ndenge ke humanisme mutu azana pasi to sungiye ezalaki ndenge mokoti na bango na tango na bango kutu banda ko voyager wana na kutu ba Schengen esalamité même awa banda ko ya na Londres sans visa mais biso to bando zo visa. Alors na yebite soki azwaki humanitaire ou bien azwaki ndenge bato bande kone ba na Belgique faut pas zo pe avocat oyo akobundela ya tant que aza réfugié. Parce que makambo ekomeli na Congo ti. So ekomeli na Congo, Belgique a osokola maboko. Mais lokola ekomeli na nini, Belgique aza capable ya kozwa corps wana kozongisa yango na Belgique et puis kozala autopsie na Belgique et kozala bien mais faut kozwa toujours avocat. Faut kozala na mbongo et puis ceux qui ata mbongo te ba avocat bazana bango o l'état pesaka mutu nyonso to. Donc ceux qui ozana mbongo te l'État paie sa kamutunyo sur avocat. Nous avons le droit de défendre yé. Donc, ils ont dit que on faut pas la mouka. Ça a courage. Vous comprenez? Il y a un côté avocat, mais moi, et là, comment que ça va? Bande konanga so ibo moninga na lelo. C'est juste pour naïf sabino ke. Makambo belé bozo kana réseaux sociaux. Eza lokuta sur corps ya Alexandre. Et pardon, ya Pamela. Eza lokuta bande konanga. Bomoni ngai nazo bimba penza mingi te pona makambo yo tellement naza na contact direct na bakonzi ya Cameroun na ba congolais o représentant ya ba congolais nyoso na kati ya Cameroun na kati ya Douala Cameroun te mais na kati ya Douala na ba ambassadeur o ba attaché ambassade. Alors nazana ba secret pe ebele o na yebi o ezake soki na leki tango sumu ndoko ko beta libaku na bimisi yango e ozala kitoko te. Mais tango nazomona ba live ezoleka c'est bien mais il faut parler des choses vraies parce que ezali mort d'homme et réseaux sociaux bayoka kabiso to sala kama seki to lo balingala ba belge balo balingala ebele surtout likambo ndenge kwei na kati ya Belgique abuti Belgique. Il faut faire très attention parce que bayoka lingala ba belge bayoka lingala bien et belé bayoka lingala baloba lingala kitoko. Donc ba olanda biso bazoyoka et puis ata ba osalo le côté mais ba olobaka nzoko nde peuple ngo bakamba lobaka na ba YouTube na bango bakosaka boye tende bazokosa likambo ya Pamela
tene mwana mwasi na vandi amivandi c'est pas bien bato pe bazo benga bandeko non il faut soza na information te o lobi makambo Pamela pesa ba conseil salo yo ko sala mais ko pesa histoire moko te boy ovandi obandi ofondé et ko sala pasi pona biso moko ba congolais na crédibilité na biso na kati ya mboka Belgique bandeko baye ko lobake Pamela ba pasola ki libumu ba bimisi mwana mwana ngazaki a combien de mois ba ko pasoler libumu eza lokuta bandeko ko pesa information wana te eza lokuta Pamela bakuta ki est intact Pamela bakati manzaka te bakati suki ya mutu te bakati kunza te bakati eloko te Pamela za mobimba kaka batumba kiye kote longi na parti oyo batumba kiye mais kota makolo aza intact même misapi ya maboko na ye liboko moko même mususu eziki penza te manzaka na ezo monana atiaki vernis ya rouge balobi ke o basi ba identifier corps ya Pamela c'est faux ba identifier mon anoté mais ba indice juridiquement le corps là oh ils en a kati ya morgue c'est pas encore le corps de Pamela mais ils ont fait ça ben indice que atiaki vernis ya rouge suki wana eza suki ya Pamela nzoto na ye ndenge na kati ya morgue bakangi su photo kota makolo o bilo bomona te balaxi famille balobi oui ça c'est Pamela mais jusqu'à présent pas encore pourquoi police ayaka koloba mbangu bongo te c'est encore ata kutu prête lakisi mais ils vont encore chercher d'autres choses pour confirmer à 100% que c'est Pamela. Il y a aussi une information fausse qui dit que mobile ya Pamela bimaki na mwasi na mutu abimaki na mukanda Pamela. C'est faux. Comme in aéroport, checké. Entrée à mobile wana et monani na aéroport à Douala, sortie à mobile wana et monani na aéroport à Douala. Caméra zali ndenge Pamela komaki na aéroport à Douala, ndenge mobile mukolope mobile komaki, mukolope Pamela mobile pa azozwaye, tout ça bango bazana ba caméra makasi. Sorti à mobile wana et monani na aéroport, mais Pamela akota abimate. Mukanda Pamela ekota ebimate. Donc, donnez les informations claires pour la communauté et banga et soit les sons. Mais ne donnez pas les informations aux dures parce que la famille aussi est là. Hein? Quand on parle que ba pasolier, ba bimisi mwana, lokuta, Pamela zamo bimba. Bisoto moni ba photo ya morgue. Azamo bimba mais les photos qu'on ne peut jamais publier. Jamais. Tu le vois, tu délites même. Na bomi yango kutu. Pona molimo moko te ya ba youtubers tozala nango kakaka parce que c'est un esprit hein ko être youtubers, c'est un esprit moko elata biso ah oy ko ye yale au lancer. On les a ba esprit moko elata biso. Donc c'est pour cela que singa bino bon prier pour la biso. Voilà. Donc bande konangai pour quand même na assurer bino que ce que j'ai dit, je ne l'invente pas. Et puis bande konanga boye bake tant Pamela koufi la famille bande ko leka na ba YouTube na ba nini bande kona biso ba kene Maroc bazoke ne boye ti le loi tande ko moka ke Maroc te pour la nini manque de passeport manque de possibilités na koki pe ko skolobake to lancer cagnotte tout sunga famille wana bande ko les pauvres resteront toujours pauvres dans le pays wana et les riches deviendront toujours riches. Tango Alexandre akufi awa Alexandre bazana mbongo mama na yazana mbongo mobali ya mama na ye asala kana makamba ba téléphone mbongo mobali ya mama na ye atinda mwasi na ya liboso na Afrique du Sud
bana na yepe batanga na Canada ya kotangisa bana na Canada eza kuanga na makaya bute mais Maman Alexandra ba pesi mbongo. Maman Alexandra ba sali ba cagnotte. Chilelo. Donc les riches deviendront. Mais oyo ya Pamela bazane lo côté. Donc na kati famille ya ba Pamela de babotami maman moko tata moko. C'était oyo zaki fleur. Azotia mutu, à mon éclairage, moi lumière, pour à éclairer toute sa famille. C'était Pamela. Bande sali passe. Comment yo Willy, Wilfred Willy, tu peux éteindre lumière de la famille? Tu seras jugé. Bandi roboke barakoboma ba lumière à famille. Dieu frappe fort. Willy, okotambolo okoma kayen. Okoma kwa okufa okoma mupepe. Tourbillon. C'est pas bien. C'est pas normal. Soko ninga ki zemite. Oko epe ko meme na Cameroun, okomi kuna, omelisie ki sapongi, omemie pas docteur, balongo li ezemi. Mais otike biso Pamela en vie, à la mouki bo ezemi ali soute. OK? Willy, pourquoi tu as fait ça? Ozaki na pe na ba kamwe belé, tu pouvais faire aussi zemi wane zate. Nga na bi batu musu pa zaki na zemi boye mobali ya achele soke lo ni na mai amela boye afani quelques minutes zemi bimi. Mais oko boma été parce que famille a Pamela bazala qui vraiment do espoir. Baby ke lobby bande kona mibali, baby ke lobby Pamela ko saper quelque chose, ndekone moi mobali pas bimi aye, le qui n'est pas landi a bimi, mais pourquoi tu as fait ça? Bandiko eza passe. Soko yebi ke oza lumière à famille na bino. Mutu yo sa yeba ke ngam na osunga famille yo. Bandiko sa famille yo mubulu. Ngam mutu nyoso ayebaka. Fo tambola na kobanga. Po yebi ke soko zati ko tika bato belé na pasi. Tu peux pas voyager na bamboka o yo yebite ok ne kana ticket aller simple. Moi, cette dame fille, moi, je suis azala qui envoûté. L'envoûtement, il y a kaka attaque pas Wilfred. Même sa propre famille, il faut battre la bien. Il faut battre la bien. Parce que, bah, quand on envoûte la famille, na bino, et là, ti mutu mususu. Parce que, na mona te ba boma mutu ka, parce que, alo bien linga bota na e. Et c'est normal, te? Alors, je vais vous mettre des conversations, un peu d'audio, comment je parle avec ces gens-là, boyoka. Parce que ngai mutu la danoise, à l'aide de Dieu, ce qui est là, bozo sont information. Famille à Pamela, bozo sont information. Ndengeni nezo kende boy. Ezanga. Mais nazo yate, na tira ba live, na lobaka, na saranga boy, non. Parce que ce n'est pas Ngai, c'est Dieu qui a voulu à travers Ngai, Babenganga, pour Ngai, dans ça qui 3 jours, je ne dormais pas. Dans le bien, mais ni kambo isola tanga boindé. Nazola la no lamuka. Na mona famille na bango. Na kota na contact na famille na bango. Na koti na contact na famille ya bato poto. Bazo pesa nga numéro ya contact ya Congo te. Compliqué. Ah maman toyoki yo, merci. Petite nela biso ba vidéo totala. Ba zala kata na vidéo moko Pamela te, nde batumbi wana ngam na zala inango. Na pied bango. A papier DC na pesi bango. Bo pesa ba information ya kisasa ba numéro ya kisasa. Bazo benga tata wana. Ngai moko lisusu nzambala la rate. Na zaka koloba mais il faut des papa ya Cameroun ba kota na contact na famille biologique bandeko propre bandeko nanga je parlais moi-même na moi ka bonika ne total ba na YouTube pas émission Pamela Bimi basala ki na Sonia bandeko nae ba pesi ba numéro ya kisasa na benga ku bangote na zuka ba numéro na tini na Cameroun. Des places au monde, famille, on est côté sur contact, na bateau à Cameroun. Bazaki na bango na contacté.
ti bazo leka bazo bata ba live bazo kita bazo eloko te. Mais na kosenga bango ba continuer kozala active. Place ba moni live ba famille bo kotaka bo bino mo bo activer bo yaka pe bo sala ba maloba ndenge mama Alexandre bande koleka bo sali moi vidéo bo lancer bande ko bo sunga to komi boye mais soki bo sala émission moko bo fandi na bino batu ba sala lelo lo mi bale ba olemba mais so ba moi ke bino mo pe boza mobiliser et oza kitoko makasi bola ndaba ojo na boke binyonso boyo kaka même ndenge na tunaki kuna na Cameroun, est-ce que corps ya Pamela ba pasola ki ngo ba bimisa ki mwana? C'est faux. Voilà. Attends, d'abord je vais vous montrer qui est Pamela, Bamsou Bosanie, Msou Boyebiete, voilà. Boye ba quand même Pamela nani. Bande ko eza pasi. Et puis il faut que baka quartier nini na poto ozo vanda. Yaya. Komitia ka mubola te. O uti na famille mo boy moi boy. Ozo ka vanda sous na quartier moko boy. Ba quartier wana esprit de quartier. E landa kayaya. Luka mo quartier mo boy. Na quartier nyoso ba riche. Moi banda kwa moins cher pe moko ezalaka. Diembela. Pamela et je fais un 360. Toye baka lobby na biso te. Toye baka lobby na biso te. Pamela awazo bonga masuki ti bébé na matabu. Azo ke na Cameroun kokuta na famille. Amoni ata bangote. Amoni ata maman mobali te ni tata mobali. Amoni bangote. Après wana Pamela yeyo akomi na poubelle. Pamela yeyo na kati ya poubelle. Place babwaka ki ye poubelle yango wana. Pamela na kati ya poubelle. Bilamba pe ziki na nzoto. Donc ça n'a pas bilamba ezo mona na pe awa nenge bilamba batumbi bilambe ziki na nzoto suki na ye yango awa suki na ezo mona na batimba ki suki te kuna elongi pe voilà c'est vraiment Pamela na ndenge na biso mais juridiquement nanoté tolanda conversation kasi koki sinon te boyoka te tolanda conversation papa biso yeyo na otela bino mo ba conversation mo ebele et ça la bien makasi. Bon, première conversation pe koza malamu. Bozela awa première conversation papa na biso akomelinga bonjour madame la danoise. Comment allez-vous maman? Avant tout, je me présente d'abord. Ezanga ndeko wayo na kombo ya papa point. Na vandi awa na Cameroun, plus précisément na ville ya Douala depuis très longtemps. Nazako komela yo par rapport na ndeko na biso Pamela oyo akweli ba problème awa na Douala. Nalobi bonjour papa nazolanda yo na bo kebi wananga na komi. Ma première préoccupation est celle-ci. Et moi na mobali wana ya Camerounais oyo aza déjà kuna na Belgique. Botu na ye ape sabino adresse complet ya famille na ye awa ainsi que na kombo ya ba parents na ye s'il vous plaît. Nga nazali représentant ya colonie congolaise ya Douala, Cameroun. Voilà. Et puis, je suis en contact avec l'ambassadeur et je connais aussi tous les gens qui travaillent à l'aéroport. Ok. Donc, ce qui, voilà, après, la monique, kokoma, non, eza moulaï, na tindi audio. Bolanda. Na tindi li audio oyo. Ah oui, allô, papa nangai. En tout cas, na sepeli mingi na akutu na musala. Mais nazolanda yo. En tout cas, na sepeli mingi lokola yo. Ozali présidente ya kuna. Nakomeka kozongela émission wana place na zwa kiango. Nameka kokota na contact.
na bato oyo baza vraiment proche na kobenga la fille oyo kombo na ye Matondo donc ye aza na bacoordonné na bango mpona bapesa biso bacoordonné nyonso oyo oza nango besoin yo komelanga kaka baoyo belema nyonso oza nango besoin parce que la fille akotaki na Douala mais abimi lisu te mais mobali na ye kombo na ye eza Wilfried kombo mo boye na kati ya bato wana bandako loba bapesaki kombo na ye nyonso je crois kombo wana mpe kozala kombo famille na ye bon bato ebele bachangeaka bakombo vraiment je vais faire le nécessaire dès que naozonga ndako na contacter Matondo merci mingi. Voilà, et on m'envoie le message. Donc, ceux qui botindelinga ba identité na ye complet, wana famille ya Pamela ba koti ata na contact na mutu moko te. Baza pe na vidéo te, baza pe na logo te. Ceux qui botindelinga ba identité na ye complet, na kombo ya ba parents na ye biso pe colonie congolaise ya Douala toko sala musala. Donc ba koti likambo yango. Papa ye koyebisanga subuye aye kotindelanga audio atiboya kwa sko mungongo na ye. Oui, allô papa nanga merci beaucoup natindi message pa ya ndeko mwasi Matondo oyo asalaki émission wana na bandeko na ye atindelanga ba contact ya bandeko na ye mpona natia bino na contact vraiment merci na disponible bozela na oyo audio. Ok maman, vraiment. Pardon, bolimbisi boyo kasko papa. Parce que nalandaki vidéo na yo na bokebi, j'ai bien suivi. Et comme ba information nyonso wana, ou bien likambo wana eza encore frais, eza encore ya sika. Donc ko landela yango pour que toyeba soki ndeko na biso wana aza encore bomoyi to si babomiye. Même pour na kolandela ba trace na aéroport na yebani na ba commissaire ya aéroport ya Douala. Donc na ko yeba jour ni akitaki na kati aéroport et puis to na ko ba trace ebele. Donc pour na makambo wana to ko meka ko luka ko s'organiser na ba compatriotes o bazali awawa pour que to yeba si tout botindela ngai kombo na ye complet Wilfried wana ezali prénom. Il faut kombo na ye complet ya mwana mobali wana et kombo ya bapara na ye bakombo ya bapara na ye c'est-à-dire ya mama na ye na tata na ye et si possible ntango ye ayaki awa na Douala abandaki kovanda na quartier nini on peut se repérer à partir de là et apesa biso si adresse complète ya bapara na ye bavandi wapi awa na Douala. Si on a toutes ces informations-là, on pourra faire quelque chose et savoir ce qui voit dans moi, sur un azabo moui, to si balekisier déjà. Batu yamboko oyo baza facilité. To yi bango très bien. Donc, merci, nazali kozala ba information wana. Vous pouvez me contacter n'importe quelle heure, je suis joignable. Et il ne faut pas vous inquiéter. Si vous bénissez n'importe quelle heure, ne vous inquiétez pas. Je suis un père d'enfants et je suis un responsable. Merci et passez une bonne journée. Voilà. Vraiment. Oui, allô papa nanga merci beaucoup natindi message pa ya ndeko mwasi Matondo oyo asalaki émission wana na bandeko na ye atindela ngai ba contact ya bandeko na ye mpona natia bino na contact vraiment merci na disponibilité na yo vraiment tosunga Pamela monana parce que eza pasi ezosala pasi aza kuna na Douala sopesi babomi so paza na bomoi toyebi te mais ntina pokwa j'espère que nakozwa suite ya bien na kotindela yo mpona koyeba vraiment exactement bacoordonné nyonso oyo yo osengi merci beaucoup naza vraiment kotraite yango nazozela réponse ya ndeko mwasi Matondo soki akorépondre ngango air nini merci ozala bien. Merci beaucoup maman la danoise. Et s'il y a possibilité aussi, vous interroger moi aussi et à Tatawana Kuna, ou ya camerounaise, ou ya remplacer de Kunabiso, il y a moi aussi babomi, aussi bakange côté nino, to yebite. Vous me ko interroger yepé, ce que beaucoup ont identité na ye complet,
na adresse na ye. Et puis Wilfried, il faut qu'on aille complet. Merci. Là. Bonsoir maman. Bon, s'il te plaît, ti sikoyo dans nos information parce que boyoki bato akuna siko bandi kosala nga mena mwa musukusuku ti sikoyo parce que mutu moko ta famille na banga contactaki na Cameroun ba leur papa tinde siko message na otila bino esalinga bien te bolanda sikoyo ambassade auti kokomela ngai na meka kozwa ba information concernant ya likambo wana balina kene sur le terrain mais il faut nazala moi ba information na onga na singa kibino pour nous permettre na sala musala mo vraiment sur ko tsa moi au senga bato wana ba pesa ye ba information na ngo posa malamu mais si na déjà combo complet ya moto wana déjà ya mobala wana ama diango yesu non complet je ne sais pas si c'est ça ou ce n'est pas ça à continuer le combo wana merci voilà tolongwe wana misusu na sauté na nga RZT batindelinga video batindelinga papier ya décès yangoyo papa ya décès yangoyo ndenge ba constataki jour ye akufaki baye kotindelanga papa akoti bakotisi ale baye kobimba ye komona tango police asalaki papier yangoyo ndenge bazwaki ye les deux ndenge bamona corps na ye na kaka na to baolo baka les premiers mais et comme il y a les deux vers ba mi ba 20 tonto baka les premiers na ba 23h mais ba simba ki yango te batiki yango na poubelle et là liwana na ba police bazaki nzinga pesa ki musika te na quartier ya ba parents ya Wilfried ya Willy wana nde na tongo nango baye kobimisa corps bomona bato pe bazotala mjani fille on a tué voilà donc toleki wana nde akomi nanga kota suka na ye kotindela ye après na ye kozwa numéro ya ndeko moka mobali na Belgique totindeli ye ndeko anga mobali pe aza kaka donc azosolaka na papa na mais accès ya famille ezate neti ka so mutu azwi information na ye akangi famille bazokota na contacte mais bato ya famille bazoleka déjà toza na papier bato bazokende kuna na Cameroun luvunu elode ti lelo mutu akete awa ba conversation musu na kochate c'est un peu privé après conversation sur nini ya mulai penza ozelana o ezaki bonjour bonne journée ozali na suite ya dossier voilà ngasko na ye kotune na bi papa ozali na suite ya dossier ya Pamela aye kotindela soirée na bandelango oui bonsoir maman la danoise j'espère que nangolu et Tanzambé nous allons malam et par rapport à suite ya dossier ya Pamela je crois que ezoki ninango malam voilà lelo na tongo tozalaki na police judiciaire oyebi ke bisika wana soki okei moyen kozala presse eza te surtout na biso awa na pays ya baafrike donc ezalaka mpasi bon l'enquêteur bango moko batelemaki bakendaki na aéroport pour aller faire la demande d'une autre part c'est comme pour se rassurer si Wilfried et Pamela bakotaki Cameroun. Si oui, c'était quand et c'était à quelle heure. Et ceux qui bazongaki, ceux qui voulaient faire azongaki, c'était quand et c'était à quelle heure. Pareil pour Pamela, ceux qui azongaki, c'était quand et pour à quelle heure. C'est du document-là, bazanango pour ça, pour que va continuer l'enquête. Maintenant, tout le monde dans l'aéroport, dans la police judiciaire, on s'est dirigé vers la mort. Effectivement, tout le monde corps. Il y a Pamela, on a vu le corps. Maintenant, ce qui est là, Basali, Oyo, Bakwagyo Sala. Maintenant, Batali, Maboko, il voit qu'il peut facilement procéder sur les empreintes. C'est-à-dire quoi? Ils vont prendre les empreintes de Pamela. Après, bataille, prendre l'aéroport, ce qui est allé pour comporter. Si c'est ça, c'est que le travail est, ça sera fini. Donc voilà un peu là où nous sommes arrivés.
Tous allez d'abord causer l'aéroport, la police de l'aéroport, Abimisilabiso demande la banqueteur, la police judiciaire va déposer avant de continuer la suite. Ceux qui demandent on a demi lobby ou après lobby, bango bakobenga biso pour que tout continue le salaire au ndenge na yebisi bino. Bon, bango bakati kaka musala wana, on n'a pas besoin ya kosala ndenge banqueteur balobi, et puis je crois aussi la membre de famille bazali kopesa moi un peu directif na bango, parce que tout ça aussi ça demande des moyens. Parce que s'il faudra faire l'autopsie, ce n'est pas l'État camerounais qui va payer. Voilà. C'est la famille qui va payer. Alors, est-ce que c'est important? Toyeba, Ndenge Pamela Akoufelaki, je crois que tout le monde sont déjà au courant que Mutango, Kalandenge Akoufelaki. Ce qui est plus important maintenant, les empreintes de Pamela, Oeba Kozwa, Oba comparé, n'a pas empreinte, il y a passeport, ou bien Oya Tiraki, na aéroport. Voilà un peu la situation, là où nous sommes. Donc, ça nous a pris un peu de temps, mais nous n'avons pas de choix. On est obligé de rendre un peu de service dans un cadre patriotisme. Une fois de plus, merci. Passez bonne journée. On est ensemble. S'il y a d'autres informations, je ne manquerai pas à vous transmettre. Bonne soirée. Merci papa Nanga, merci vraiment, en tout cas c'est gentil, Nandingo expliquer biso tout et tout. Mais Nandinga na posé question sur quoi yo famille ya Kinshasa, ba numéro na pesa kiyo. Oza déjà na contact na famille na bango pinza oyo izaki ba oyo ba bota mina Pamela. Yango nde na lingi na yeba ou bien bozo sala ngo kaka yo moko na batu ya kuna. Bozo sala ba démarche on a banani. Est-ce que ma famille a inculqué yango nde na yeba parce que na solo quand même na ba cousine na bango ya proche ba numéro wana yango tozwaki ona tindelaki yo. Est-ce que ozwi bango na Congo za kosala ba démarche baya ba komi na niveau nini mais kana ko yebisanga papa, en tout cas c'est gentil to sala kaka toza bana mboka moko toza ba ndeko tosalisa na lokwaso neti tobima na bamboka misika boye toza na choix te tosalisana. Merci nazozela réponse. Bonsoir maman Adanoise. Bon, par rapport à Mutuna Nayo, effectivement, le numéro de téléphone que tu m'avais envoyé, j'avais appelé le grand frère Serkié en RDC au pays à Kinshasa. Et puis je suis en contact avec le membre de la famille qui sont en Belgique, c'est-à-dire la grande sœur et la cousine. Et puis celle-là qui est, je crois, au Canada. On est en contact avec eux. Samedi même, le téléphone est tambola qui m'a cassé. Appelle il y a groupe de gauche à droite. J'avais donné ma part de proposition, il fallait que les membres de famille aillent à Awawa avant que de la mort. Mais maman la danoise. La famille, ou bien famille, la famille, ils n'ont pas de problème. Ce qu'on dit chez nous, chez le Congo, dans Banyanga, que Bouzitu Wakanda, Banambongo. Donc, si tu veux qu'on te respecte dans la famille, il faut avoir un peu d'argent. Si tu n'en as pas, je ne crois pas que si la famille va vraiment te respecter. J'entre cette parenthèse-là, pourquoi? Parce que c'est comme celui à Kinshasa. Il a la volonté de venir, mais c'est un problème de moyens. Et non pas un problème de moyens. Lui aussi, c'est comme il donne trop de conditions. Bazokipe Bangote, président de la République, mais tala ya Alexandra, moi nous azaka 25% congolaise, 75% camerounaise, basopi mbongo. Tolingana te, mbongo izate, passeport izate, bande konga ernange koki pe. Et ce n'est pas la faute du monsieur. C'est un problème de complexe et abusé congolais. Parce que moi, j'avais donné dans ma part des propositions qu'avec peut-être avec 300 €
ou 250 €, la personne peut bien quitter Kinshasa jusqu'au Cameroun. Parce qu'il y a le moyen de transport qui traverse Brazzaville, au commune de Brazzaville, aux bus. 2 jours au trop au commune à Cameroun. 2 jours au trop au commune à Douala. Si c'est trop, c'est 3 jours. Mais les routes sont bonnes, c'est goudronné. Avec des bus confortables qui sont bien. Et aujourd'hui, Batumingi, Bazaleko Nzelawana. Au lieu, il y a qu'au foot à billets. Parce que billets, Kinshasa, Cameroun, et comme nous ne sommes pas dans les zones CEMAC, les billets coûtent cher. Il faut commencer à compter à 600 000 francs. Bon, bandeko, oh, ils ont des détails inutiles. Mais si koyo, n'a pas si mbote, bota la audio oyo, boyoka audio oya suka, toka tangana ke musala retard pour na bino. Alors, bola ike vidéo, audio suka to eba soki ba pasola ki libumu ou pas, parce que papa mona ki na roya penam comme susu, non saka émission na cheli bino, comment déroulement ya nani na Cameroun, comment c'était déroulé, wa to chaba audio nyon soto. Il n'y a rien à cacher pour aboyer que faut ba famille yeba que réseaux sociaux ils ont aidé malgré bozo finga lo ba finginga yo finga kinga lobi ndeko ya pasteur héritier keba na yo mwana mwasi ozana na kati ya Londres o salange lote so po lingo tinenga message na numéro no to kutani to betani makofi naza prête parce que ndeko no mobile azola la batu église mama pasteur mutaye ko lobango ezanga ite yo zo benga ngana musala mwana mobo ya muke nazana ba belemano nyoso soko o meki soko tina message na ensemble sur les réseaux sociaux ko sakana ngaite Jeff ifonga lobeli kambwana kabibi loba lobeli yango bato bele ba lobeli yango na monaki ndeko nga pe pingila lobeli yango yo moneli nde monelanga ngaba monelanga te Keba, oza na Londres, naza na Londres yaka. Pesanga rendez-vous to kutana ngana yo le qui a passé héritier, ceux qui camber, ceux qui nani. Yaya na yo a divorcé bala combien? Pasteur azo ba yana ngasa pasteur a munene na France. Azalande pasteur a munene na Lola. Na France te, France eza Lola te. Un pasteur qui divorce, moi sur bozo mo azolo bala ba réseaux sociaux. Azo finga kutu yana yo, poni o fingi ete. Oya ocha munu wepa na nga basakana na nga te. Nga ba binela nga na zolo te. Ok? Keba na oyo mwana mwasi obenga nga lobi. To sala makambo ya minene. Soki komi na famille na mino bosali buzoba kindumba. Olingo ya komatsa mapeka. Bandi kumbama na ngai. Oh, retard boy jamais. Bonsoir. Non, ça c'est trop. Oui, allô, bonsoir, papa Langa. J'espère que ça va bien. Non, ça c'est tout. Bien. Nazalaki na question mon ngena tuna parce que na landaki émission moko lokola bio monaki corps est-ce que ya solo bo monaki ke mwana mwasi yango nani Pamela ba pasola ke libumba bimisi mwana na kati parce que balobi awao ba moni corps kuna na eza Pamela mais siko ba pasoli libumu ba moni ke libumu na eza ya kotoboka mwana azate na kati. Eza makamba solo parce que baniko bimisa ba version loko yozaki na morgue on a lina tuna on a posé nos questions pour mikolo kana stopper na émission pour na ye nazo yoka kana batunde bazo sala yango ngai na zwa na vraie version et pas na yo. Merci papa. C'est une fausse information. Pamela ba pasola qui était corps na ye eza intact. Merci. Allô papa nanga, merci vraiment Nzamba Pambola yo communauté voilà boyoka lisusu. Bonsoir maman la danoise. C'est une fausse information. Pamela ba pasola qui était corps na ye eza intact. Merci. Voilà makamu mingi lokuta yonga na lobai na ondima ngote tina oyoka epa na yo. Voilà. Bonsoir maman la danoise. C'est une fausse. Voilà. Botika malamu. Nga la kei na ki retard. C'est pas normal. Là qu'il nous a retard. Bye bye la famille. En tout cas, vous tirez les leçons. Partagez l'émission. Vous en a qui m'y en avez à pas. Je suis vraiment en retard.